tozali bongo na Genève awa on dirait qu'à Genève basango ya Congo lelo moi kitoko makambo tu ezoleka kitoko proverbe 30-30 na Genève. Alors basango ya Congo eza koyinda entre IDPS na Moïse Katumbi. Naza na Genève nakutana na bato ebele babenginga pe na ngolu na Nzambe tokosala sube émission ebele na bakolo Suisse. Merci na bao nyonso tu baza na biso. Merci na ba soutien na bino, merci na nyonso. Merci na présence. Merci na bino nyonso bozokwara na biso. Donc en direct de Genève basango ya Congo tozokoyebisa bino ke eza koyinda kala mingi te entre les monansemi azobima na esika batamaki mpona kobanda rébellion na Congo kotia trouble do wana ezali dernier calibre oyo Kabila azo-organise boza koluka ne monansemi kala mingi te azobima mpona kodétruire Congo mpe kosala rébellion na côté ya ba Congo parce que Kabila a décidé la opposition va aider malgré la communauté internationale va bimisi va preuve va criminel opposition et ça la déclaration mon côté que Kabila faut a démissionné pe ba sengi sika mon côté que ba senga que communauté internationale ba tinda ba juge internationaux ba au sala enquête ils ont moi mon boulot là tout le monde et sika ba zo teka bakar car la Suisse est à Victorio. Donc, menuiserie quoi, madame. Vous avez toujours André qui est à Genève. Toloba qui était Katumbi Moïse dans IDPS. Le courant ne passe plus. Moïse Katumbi a été à Genève a foutu bato ebele mbongo pour baya koyokaye a dépensé mbongo ebele. Pe bato ebele bayaki wana bazwaki bambongo po baya. Félicitations kaka na mutu moko Jo Mobiala oyo na koyambela bino ye nde atunaki question kitoko na koyebisa Katumbi ke Congo ezali attaqué par ba Rwandais ndenge nini yo ozozwa mwasi ya rwandaise oya na ye na Congo. Donc atunaki question kitoko et puis bato ebele bazalaki wana bazwaki bambongo oyo bafutaki bango po na présence na bango. Donc eloko wana esalamaki elakisi nini elakisi ke Moïse Katumbi ani koyebisa na nani na Félix Tshisekedi que sans Félix Tshisekedi yepe Moïse aza na pouvoir ya kosolola na ba Congolais d'ailleurs ba Congolais baza na bango ba corrompu avec $1000, 1000 euros, 1000 livres baza capable de déplacer koya na ba meeting na ye pe pona IDPS ba moni ete Félix Tshisekedi a fouli Moïse Katumbi trop aux étrangers, puis Moïse Katumbi a collaboré na ba étranger, to ba ennemi oyo ba finga Félix Tshisekedi. Voilà pour mes discours de Angwana, calamité boyo kaka sangonde makambo ke kotambola donc eza mawa mingi na makambo Congo, basamwa Congo on dirait qu'à Genève eza koyinda entre IDPS na Félix Tshisekedi. Sango ya Congo, on dirait qu'il y a Genève. Congolais Téléma, Congolais Zalaini, Congolais to Sangana, Poto Bengana. Benemi surtout na Congo. Ba Congolais o ba ekozwa mbongo ya Moïse Katumbi pour na koteka Congo. Toyebi ba kombo na bino, toyebi bilongi na bino. Kala mingi te moko na moko tango tokokoma na ba faire ba vidéo oyo bosali. Et vous avez pièce à conviction, tu as vu que Télé Tchangou, il semblerait que Abala Touti,
collabo mpe azoluka mbongo yango oyo abimisi misisa nyonso surtout mpona soutenir les Zambiens juifs Moïse Katumbi. Nous allons arriver à Genève esika wapi bozolanda biso na basango lelo breaking news bolanda basango ya Genève. À Genève bako se retrouver koyeba esika oyo toali tolobaki ete basango ya Congo mpona IDPS Moïse Katumbi ayambi benemi ya IDPS oyo bafingaka Félix Tshilombo lisusu Mukongo Ngai ambassadeur ya RDC na Suisse ye azali mpe représentant permanent ya RDC auprès des Nations Unies na Suisse alobi ete Moïse Katumbi ayaki kodistraire peuple, il n'a rien à faire car sa plainte n'aura pas de suite. Donc Mukongo ya Ngai ezali kombo ya ambassadeur ya Congo na Suisse pe kombo ya représentant ya Congo Nations Unies awa. Alors IDPS na les juifs zambiens babebani Moïse afutaki batu mbongo ebele po baya conférence na ye pour approuver Félix que akoki ko solola na ba congolais corrompu sans ye atia loi de veto na ye parce que ye azana mupatas akopesa ba congolais akosomba bango pour congolais alingaka mupatas basangwa Congo on dirait qu'à Genève congolais to la mukale est grave parce que bino moni ma solo ndezo kende normalement Kabila mandé ceci là interview azopesa na ba journaux étrangers ezolakisa biso ke azodefie biso mpe aza na posa kokende te. Alors tobosana te ke fu tozala ini et puis toza na objectif kaka moko kobengana Kabila na système de mobimba. Moïse Katumbi fait partie du système ya Kabila. Alors faut totelemela bato nyonso to bazodistraire peuple pe bato nyonso to bazoya na ba discours démagogique lokola ya Monsieur Honoré Ngwanda oyo Moïse Katumbi a bwakelaki mabanga ke azali na poto musala azoya munene ezali kaka ko distraire pe ko kabola ba congolais. Donc na masolo ndezo kende tosi toyebi bato nini bazana biso pe toyebi banani bazali contre biso. Alors ezali ngonga oyo esengeli biso tosangana tobengana ba traître tobengana ba criminel tobengana ba collabo pe to faire payer bango ba cher ba crime na bango. Toza sous na tango ya distraction te mais toza na tango ya unité pe tango ya kobengana ba collabo. Vraiment eza bongo basango ya Congo on dirait qu'à Genève avec Proverbe 30-30 na Genève. Merci. Kokama bandeko Moïse Katumbi avec un Jésus Guégué. Oyo ezali Jésus te po Jésus azaki noir, un Jésus sataniste, un Jésus Guégué. Azo arrangé ba corrompu, ba incivique. Oyo ba se présenta qui Juruana parce que ce monsieur ne peut pas engager le Congo. Il est juif zambien marié à une femme Tutsi, neveu, nièce plutôt, nièce de Kagame. Voilà, ça ce n'est pas Jésus, ça c'est un Jésus Guégué, un Jésus démon. Jésus azaka mutu mwindo, Moïse akanisi sokatie Jésus photo ya sataniste ou ya démon oyo, nde akomi chrétien eza mawa mingi, parce que oyo azali Guégué. Non, vous allez arriver à Genève. Esika wapi bozolanda biso na basango lelo breaking news bolanda basango ya Genève. À Genève bako se retrouver koyeba esika oyo toali tolobaki ete basango ya Congo mpona IDPS Moïse Katumbi ayambi benemi ya IDPS oyo bafingaka Félix Tshilombo
lisusu mukongo ngai ambassadeur ya RDC na Suisse yazali pe représentant permanent ya RDC auprès des Nations Unies en Suisse. Alors bien Moïse Katumbi a dit qu'au district peuple, il n'a rien à faire car sa plainte n'aura pas de suite. Lisanga nde ekosala ke tolonga occupation rwandaise tobenana banguna na mboka na bomoko pe na lisanga. Donc tozala bomoko tozala na lisanga mpona kobengana occupation rwandaise. Voilà eloko nini oyo biso esengeli tosala mpona kobengana occupation rwandaise bomoko lisanga bozalisi bosangana mpona kobengana occupation nyonso ya barwandais oyo eluki biso baproblème mpe ememi biso bakufa ekoti biso baétranger na mboka tosangana lokola moto moko mpona kobengana occupation rwandaise eza eloko monene oyo esengeli biso tosala. Mwana kongo nyonso tu sangana na bamona na yo zala na ndeko na yo zala na bomoko po ete nyonso tu eleka malamu. Donc tozali bongo na kati ya Genève esika wapi toza na mission mpe toza awa ki samedi nde tokosilisa. Alors breaking news alelo tosali banquete awa na Genève tomoni ete Moïse Katumbi abimisaki mbongo ebele mpona kofuta bato bayaki me mawa mingi mpona ye parce que congolais asi afungwami congolais asi ayebi aboyi bakolabo mpe aboyi bato ya mitema mabe tozala bango esika moko. Breaking news. J'insiste et je persiste, c'est vraiment difficile de croire que le Rwanda n'est pas impliqué dans cette rébellion. Beaucoup d'officiers qui constituent le CNDP et ceux qui sont dans cette rébellion ont travaillé dans votre propre armée RPF, sous votre commandement personnel. En êtes-vous vraiment conscient? Laissez-moi vous corriger. Ce ne sont pas seulement ceux qui combattent dans le CNDP ou dans la soi-disant rébellion appelée M23 qui ont été associés au Rwanda ou à l'armée rwandaise. Même ceux qui sont dans le gouvernement aujourd'hui ont fait partie de cela. Il n'y a personne dans le gouvernement congolais, en commençant exactement par sa tête, qui n'ait pas d'association avec nous. J'insiste et je persiste. J'insiste et je persiste. J'insiste et je persiste. Laissez-moi vous corriger. Laissez-moi vous corriger. Laissez-moi vous corriger. J'insiste et je persiste. Laissez-moi vous corriger. Il n'y a personne dans le gouvernement congolais, en commençant exactement par sa tête. J'insiste et je persiste. Il n'y a personne dans le gouvernement congolais, en commençant exactement par sa tête, qui n'ait pas d'association avec nous. J'insiste et je persiste. Il n'y a personne dans le gouvernement congolais, en commençant exactement par sa tête, qui n'ait pas d'association avec nous. S'il y a une belle femme en Afrique, c'est la femme rwandaise. S'il y a une belle femme en Afrique, c'est la femme rwandaise. S'il y a une belle femme en Afrique, c'est la femme rwandaise. Je voulais dire mon respect au peuple rwandais, mon respect à l'autorité rwandaise. Je voulais dire mon respect au peuple rwandais, mon respect à l'autorité rwandaise. Merci mingi na ndenge vraiment motema na ngai tondi nesengo pona komona bino ko ngai nalaki na poso na kutana na bino boyebi ngai na uti na Argentine nasala 30 ans kuna na Argentine na bandi kolanda bino kaka na internet tina lebaki na kocha makolo na ngai na Europe funa kutana na bandeko donc na se présenter ngai mpia donc na yeko tala bino et puis justement na yeko kutana na réunion bosana ngona devant le Messie, parce que vraiment, Ngaï d'abord, après que vous venez au ministre. Ce qui s'est avec tout de respect. Mais respect, c'est vraiment la paix, c'est pas la yote. Et ça, quand c'est la réalité, on a ça pour le moment. Il y a que l'obéqué, bon, on a un candidat peuple. Bon, mais là, on a retourné vraiment, est-ce que vraiment, vous allez vraiment zaïrois, vraiment 100%, ou bien congolais, le local bousseau. Deuxièmement, ce qui vraiment, on a la poste au PCO, on travaille dans Moutouana.
Dans le cas où il y a des diamants, des ivoire, nous n'avons pas besoin de ça. D'abord d'arriver là-bas. Est-ce que vous voyez la souffrance des peuples congolais? Nakati Mboka, vous voyez bien? Santé yosa na ngwana. Oui, banu basa ko vivre. Na kingasa nité. Nakati ya loi, nakati ya Kivu. Na mabele ya Kivu komi wana ville ya ali. Ce que soit 1500 km. Auto bengi ba villageois. Oyo ba communauté internationale basa ko travailler bango. La richesse ya bango moko. Sous-sol, on a commis ba richesse. Et ça, va contenir. Nous n'avons pas besoin de tout ce que tu es en train de dire là. Des économies, nous n'avons pas besoin de ça. Oui, mais souffrance, nous ne pouvons pas bien. Oui, mais peuple ne va pas souffrir. Mais d'abord, il faut féliciter les combattants au Bayambi par recevoir. Au sein de mon ko fanda wana te. Au sein au Bosalina, pardon, mon côté. Beaucoup sont pardon. Vous voulez jouer avec nous? Comment se fait-il que Yoya Koufanda a Oya Kokuta n'a pas combattu vraiment à faire Boyambi? Parce qu'il est démissionné? Mais non, c'est un traidor. Qui peut yo? Beaucoup foutre Makila Bana Congo. Il a une terre. Il y a une politique. Mais souffrance au Bossali, c'est Fougoli, c'est mieux sur tout. Premier ministre extérieur, il y a France à Monanga. Dans sa carte internet, dans sa internet, premier ministre de France à Monanga. Nos ancêtres ont laissé cette parole. Les enfants des enfants des enfants des enfants de nos enfants, un jour viendra, va libérer son terre. Bilo bosa ko trahir biso. Bilo bosa mutabani, ngasa mutabani na musakata. Moi je m'en fous. Ngara mongo na nasa muluba, nasa muyasi, nasa mukongo, nasa mutetela. Nazali mwana ya Congo. Mais c'est vous allez payer cher. Na moment ndiko fandi wana firma tala. Donc ndenge nasa kutala yo. Donc nasa mona déjà na sina yo. Ndenge nasa kutala na sina yo. Merci. Congo crisis, in a nutshell. Since 1996, over 6 million people have died in the Democratic Republic of the Congo, so that we, in the Western world, can benefit from its resources. Congo is extremely rich in gold, diamonds, copper, cobalt, tin, uranium, coltan, and many other precious minerals. Congo has 64% of the Earth's coltan, a precious mineral that is needed for our modern electronics like iPhones, iPads, computers, laptops, PlayStations, Xboxes, Nintendos, jet engines, inkjet printers, and the list goes on and on. In 1946, the Strategic Minerals Stockpiling Act was passed to obtain and stockpile cobalt. With the largest reserves of cobalt on the planet, Congo was targeted. Cobalt is a strategic and critical mineral that is essential for our aerospace, military, and defense industries. As the United States and the United Kingdom provide financial aid and military aid to countries such as Rwanda and Uganda, these neighboring countries plunder Congo's natural resources as the death toll rises. In 4 studies, the United Nations implicated multinational companies in sourcing coltan from Congo, stating that these companies serve as the engine of the conflict in the DRC. As the world benefits from Congo's riches, Congolese men, women, and children continue to be raped, tortured, starved, displaced, and killed. In 2010, a leaked United Nations report cited crimes of genocide may have been committed by the Rwandan troops. There is very little media coverage on what is actually happening in Congo. When Congo is covered by the media, it is often about rebel groups committing mass atrocities. What these reports do not cover are the funding, training, and the arming of these rebel groups by foreign governments. Nothing is ever mentioned about the Western-backed coups,
wars, assassinations, or the involvement of foreign corporations in the looting of Congo. 48 women are raped every hour. Millions are displaced. Over 6 million dead. Half are children under the age of 5. What is happening in Congo is a silent holocaust.